Bonsoir, bande konenge zanga mamluba. J'espère que vous avez malam skanyos tout bozali. Nazaki moi quelques jours nazaki pe kolandela évolution quand ndenge pe bomonaki petit à petit DPS parce que bandaki net bazoko kalaba vers la famille Mobutu. Ça fait un temps nous avions vu les journalistes de l'UDPS bakomaki ko rerun interview Maman Bobila Dawa à Saraka quelques années passées avec un autre journaliste. Tomonaki dernièrement bato IDPS ba pirataki émission na bakomaki ko lexa ngo pona bazwa ba view pona bakoka kozwa mbongo ya YouTube ba de Kambuto on comprend les démocrates c'est toujours comme ça mais baza ba malhonnête sur tous les plans comme si to là to lamuki ba s'opposer na existence ya soleil tomoni pe ngai na bino dernièrement Denise Nyakero la belle fille de Étienne Tshisekedi wa Mulumba, l'opposant, soit disant opposant, Oyo, l'homme qui était content de voir Mobutu quitter le Zaïre. Mobutu a risqué même d'être attaqué par le peuple zaïrois à cause d'intoxication mis dans leur tête par UDPS dirigé par Étienne lui-même. Mais Boute comme sa belle-fille, Denise Nyakero, accueilli kotiko aye gerbe de fleurs, na Morocco à s'incliner. Nazoko comprendre lo kwa tama côté IDPS. Bon moni tang bande kona biso balobaka ke bozaka parti politique ya bandoki. Ten esprit a bien, le to so la calme po bomona ka ke ya solo bozar réellement. Bon moni ba démocrate bazalaka bandoki normalement. Les démocrates sont des satanistes, hein? Si on a collègue Sabino, pourquoi c'est tout bino IDPS boza bandoki? Bon, moi, nous, ce qui Zaïre wana lelo, et kenda ko tombe victime, na maboko ba Laurent na bandi ya Barwande na yakanango, il faut IDPS bomi betaka bravo. Tolandi, hein? Na yoka kaboye mbaka, ou IDPS yo ebengana Mobutu, na telemana na phrase na bino wana. D'abord, c'est faux. Mobutu n'est pas parti à cause de l'IDPS. Vous êtes bolaki saka ki mutema na bino amabeki votre tribalisme. Mobutu était parti parce que bato bayakane ba occidentaux bazalaki suna posa na yete parce qu'azaki ko servir leurs intérêts te bangonde basenga kaya kende. Vous vous souvenez Bill Richardson, à l'époque il était le représentant des États-Unis dans les Nations Unies, ayaka na lettre pour na koyebsa Mobutu que il est temps que tu parles, les États-Unis ne peut plus garantir votre sécurité. Wana tina ndenga zwa na lettre rébellion déjà soit disant entre guillemets na STC Bandaki avec Laurent na batuni na sima. So clairement UDPS n'a pas joué le rôle. C'était kaka bato ba kana Mobutu nde bato ba saka Mobutu akende. Mais tokena nkaka na argument na bino ya lokuta wana fantasme na bino wana. Admettons que votre fantasme là est vrai, hein? Stop prétendre que c'est vrai. Boyebe sona kandenge nini? Eza lokola monganga amoni que oui, il y a un problème, il faut opérer mutu, n'est-ce pas? A opérer mutu matongi mutu wana te. Apesi mutu wana antibiotique te, mais akatika ka opérer. Alongoli le problème, mais azupe ba précaution te po na ko garder que si ko ya uti ko pasola, eza eka uka bien infection ya kokota te, n'est-ce pas? Bon, si kotang monganga tie mutu na salle d'op, à reconnaître le problème, mais elle faut que tu na salle d'op bakata yo. Akati, alongoli le problème. Boete, matiki siko yonzoto non denge wana kangite antibiotique ezate. Tu es mieux comme tu étais avant na likambuno bando tambolango na nzoto, ou bien denge monganga pasolio, mais par après atiki yon denge wana. Et puis okeko lokota ba bacteria oyo, ekeko bomo kutu plus rapidement. Yo moni monganga wana, a aidé yo to a aidé yo te. Tout ça c'est comme abena na nzoto noza Mobutu, right? Totie ke IDPS nde monganga. IDPS balobi Mobutu akende to bengani Mobutu. Bolong bosa l'opération, bolongoli le mal, n'est-ce pas? Na nzoto tout ça nzoto nde le Zaïre. Mais maintenant ce que tango Mobutu akendaki, quel était votre plan par après? Mobutu tango ake, c'était quoi maintenant la vision de l'IDPS? Parce que on n'a pas vu Mobutu partir le 17 mai 1997 et qu'il était remplacé par Étienne non plus. Par contre, nous avions vu Laurent venir et derrière lui, il y avait les étrangers. Maintenant, toi avancer la montre, toi avancer la main des temps. Lelo tozo solana bino. Combien de millions de Congolais ont perdu leur vie? Outa, donc entre 1997 ti lelo. Nombre de Congolais ba koufi. Comme résultat, il y a
libération entre guillemets na bino donc opération bosala kite bolongoli Mobutu bokono na nzoto ya peuple zaïrois mais siko tellement boza UDPS ba docteur moko sorcier botiki place yango ndenge wana ba bactérie ya kirikiri eye ekoti n'est-ce pas siko lelo zaïrois ba violer femmes zaïroises comme il faut à l'est ba bomi biso kuna comme il faut à l'est mboka n'existe même plus sonyo toyoki est-ce que vous savez que nous comptons plus de réfugiés congolais Wuta Congo et Koma Congo que nous avions compté les réfugiés Luba à l'époque du Zaïre parce que Baluba Babanda Kopa qui réfugiait depuis quand le premier Ngunder na Zaïre ce sont les Baluba Bangunda partout Tina Mongolia Baluba Bazaki Koseke Ndosenga Ngunda kuna ngai na lobby mata tosali bilan na époque ya Zaïre ya Mobutu mutumabe ya Mobutu mutamemaki mboka na ruine mais to compte il y avait combien de Zaïrois au bazako kendo koluka refuge na tubamboka moko zanga tina na kati Afrique wana combien hein à l'époque de Mobutu quand Zaïrois quittait le Zaïre pour na akende na pays frontalier sur un autre pays d'Afrique il allait volontairement comme mutake kaka ko s'émigrer kuna na ndenga bien à côté par la porte à sepe la fandina ye tozolanda et pour ceux qui zéro azwa ki mpeye va ko kende poto ando kende poto ya solo est-ce que bobanda mona ba zéro bazo kende ko zwa ka ce qui peut ba piroque ba risquer ba vie na bango kaka pour anyata makolonie na Turquie ce qui peut na Grèce ce qui peut na Espagne bobina banda mona zéro na ba mpeye va modèle wana zéro azwa ki mutu ya fierté ando kende na ambassade bazo pese visa passeport ezalaki quand même na valeur hein mutu zaira pa kiti na aéroport ya mboka songolo abayambi yepe malamu akasali likambalinga kasala to soka kosenga zili zaira na epoka zaira bando senga bazili na bamboka moko ta ba Belgique ba France ba États-Unis ba Londres ba Allemagne ezata na nzela ba Suisse bamboka moko ezata na nzela bino bomona ka zero akendo luka refuge na Brazza bino bomona ka zero akendo luka refuge na Kenya hein ba Kenya bando trembler devant Bazaïrois. Bino bomona ka zero akende ko senga ngunda na Turquie ce qui peut Turquie wana hein bamboka moko kutu to bandeka ta ko calculer bamboka wana te tozolanda bino bomona ka zero na bampeve ya kotenga mandenge wana hein sikotango bino bokomi congolais n'est-ce pas UDPS boye Mobutu bolobi yende mabe a Zaïre akendaki. Maintenant, quelle était la vision de l'UDPS? Vous allez qui pas la vision te? Et ça le col nautique le docteur akati mutu na salle d'op alobi problème ezali ok docteur akoti akati yo mais apesioni antibiotique atongi yo te atiki yo ndenge wana. Maintenant, tu étais better off nengo zala kino liboso ba peso atasi ba antibiotique akomela ton ndenge siko ba kati yo maintenant batiki yo polele wapi yo moni kutoko bomo rapidement. Pour peut-être les camboyos qui n'ont pas nzoto no ngaki bomo avec les années. Mais ma microbe e kocho sko na salle d'op wana dès que kocho kana makila en tout cas une semaine eza mingi oke kutana na créateur na yo. Siko yo moni ndenge nini. Yo ke pas docteur bakende ko kata yo po banga ki liwa, n'est-ce pas? Mais liwa wana peut-être lingaki yo lo après 5 ans. Mais aucun salle d'op docteur n'avait pas la vision de quoi faire après kakati yo liwa siko yen yo une semaine après. Siko wapi yo moni ezaki malamu. Bato maele baloba vaut mieux le diable que tu connais qu'un ange que tu ne connais pas. Siko totala siko ki diabulu ya Mobutu. Oh Mobutu a pe mate. Mobutu a me mangambo. Bota la bino IDPS nenge boza. Tango na lobi boza ka parti politique à Satan. Boloba oui. Po boza ba parti politique ya Satana. Il faut bondi mayango. Hein? Bon. Siko na koyeb sabino pourquoi il faut bondi ma boite. Parce que boyebi biso batu ya main droite quand même on est juste veut dire que ata to condamner faut me comprendre pourquoi to condamner ye. So na ko expliquer bino pourquoi boza parti politique ya Satan lui-même. Hein? Bon. Bino bolobaka na biso wa jour et nuit. Bo botele makana babalabala wana. Oh Mobutu avait vendu ses pays entre les mains de Satan. D'abord bon négligent ko ebisa biso lieu de rencontre entre Mobutu na Satan c'était où? Bobo sana ko ebisa biso ngo les deux. Oh, Mobutu avait négligé l'État d'Israël. La Bible dit celui qui maudit Israël sera maudit. Patati patata. Nde bloco bolo bakana biso jour et nuit, n'est-ce pas? Total anan malamo. Bo fungo la Nouveau Testament na bino.
Yezu azalaki nani? Il était un Palestinien, n'est-ce pas? Jésus était un Palestinien. Hein? Ah, to devine, to kaka na logique kaka na bino. Yesu Christo azalaka Palestinien. Boite, Mobutu na 1973 na ONU azo défendre cause ya banani. Yaba Palestinians. Azo lobanini que les Palestiniens sont nos frères. Alors bien entre un frère et un ami, le choix est clair. C'est vrai, les Palestiniens bazaba distant cousin yaba africain. Bolande la su histoire malamu. Tozolanda. Ata toke ka nandenga Bible, nandenga ka Bible. Je parle de foi hébraïque, hein. Que ezaloza muslim oza nani juif ozo pratique judaïsme to chrétien bato bozo réclamer Abraham comme votre source yaba croyance na bino spirituelle yaba religion. Abraham azalaka nani perse boite Abraham azobota 2 fils, hein, bazaba nani azobota hébreu et puis aboti un autre aza moitié africain boite peuple arabe Ishmael na Isaac boite wapi mundele na kati, hein. Bon, même fondement religion na bino ezakata mambo mindele te. To avancer na Israël bino bobete la kabatutolo. Israël qui ne connaît pas que ce sont des Européens de l'Est. Oh bautaka Poland, bauti ba Netherlands, bauti ba Romania, bauti na bangomba kuna ba Caucasus. Toyokani nde batu bakenda na territoire ba Palestinien banganzami. Ndenge M23 basali na Bunagana. Tozolanda nde makambo basala ba Palestinien. Boete maintenant Mobutu, leader lokola ba Mobutu ba Idi Amin, en tout cas, Afrique tozalaka beni me boye ba ko saisir ba leader bozalaki na bangote. Tozolanda, oui, si seulement tozalaki na ba lokola ba Idi Amin ba Mobutu na ba se multiplier lisusu, hein? Eza bétoile rare. Période na bango malheureusement eleki et vous n'avez pas en profité de leur période. Yango bosali ba marche en arrière ndenge bosali sur tous les plans. Na raisonnement et bêta marche en arrière. Sobolo Belangai. Mobutu, il avait quel âge tant il a tellement devant l'ONU, devant le monde, pour rompre les relations à faux Israël oyo. Même Yezu na Bible, c'est bien ka bango synagogue de Satan. Pourquoi bo rejeta ka Yezu? Te fallait que bo condamner Yezu. Pourtant yazo benga bango synagogue de Satan. Azo lo bele la banane, anda lo bele MPRT. Azako lo bela bato ya bana mona liboso na yo batele kine kuna na synagogue te yo mo de yite peso tele makana sanzete yo sambela kana synagogue soko takande na ba église siko Yesu tanga condamné na condamné ki koko nota zo condamné ba faux juif wana ezaki ba faux juif wana boete bon na 1948 tant ba européens yo basali ba jeune bango basala ki bake ko se déclarer nation sike botami et tout bake ko envahir Palestine banganza mina mabele ya batu mais Jésus était un Palestinien. Donc, par définition, Mobutu aza pour Jésus. Parce que Mobutu défendait cause ya bandeko ya Jésus. Si qu'on a bino batu bomona ki ke démarche à Mobutu ezala ki mabe. Donc, pour Mobutu démarche nezala mabe, cela veut dire que Israël oyo, alors bangonde bazala ki na raison. Mais Yezu na bino bobele la ka jour et nuit, azala ka palestinien. Bomoni, ndenge nazo sebino ke UDPS, boza parti politique ya Satan lui-même. Tozolanda, tokanisaka que Satan zalaka na siège na ba Babylone, na supe na ba New York, na ba Rome kuna, mais na komi komona même Vatican ekosa. Satan na siège na ye zalaka kuna na limite na siège ya IDPS. Esika kuna fandi sa trône na ye. Yango makambu na bino tout yeza identique na makambu ya Satan. Tokei, Satan bobenge nani? L'opposant. To bandina Sphinx na bino, azalaki nani? Opposant. Il s'opposait à qui? Na tuna question, je la répète encore. Mobutu yazaki na puissance nini pona ko régner pendant 32 ans. Mobutu était là parce que his handlers, bato bayaka na ye, bango mutu balingaki azala wana si longtemps que bazaki ko se retrouver. Tozolanda, botika kozwa tor nyonso botiango kana mapeka ya Mobutu. Toyokani? Les deux. S'occuper histoire ya mboka ne kenda gauche. Votre Sphinx a joué un rôle. Il fut lui aussi un agent ya SIA na service intelligent ya belge. Il a travaillé na kati ya parlement ba belge. Votre Sphinx n'a pas les mains sains. Tozolanda, il était un collabo ou te poka balomumba. Kaka ndenga Mobutu lui aussi, il était un agent ya SIA, mais était votre Sphinx de même. Tozolanda, leur opposition est que par après, votre Sphinx manipulé aussi par la main gauche, démocrate, n'a pas raison personnelle. C'était un homme très arrogant, très orgueilleux.
est un tribaliste. Il n'avait pas l'amour du Zaïre en lui. Il n'avait pas l'amour de l'Afrique en lui. Votre sphinx n'était pas un panafricain. Il n'avait qu'une vision ni pour son pays, ni pour sa race, ni pour son continent. C'est ça ce qui était Etienne Tshisekedi, Wamulumba. Un bavard verbal qui n'avait qu'une vision et un traître historique contre son peuple natal, contre sa nation, contre ses frères et sœurs de même continent. C'est ça ce qui était votre sphinx. Tokani, Satana, selon la Bible. Alie kuna na lola, azalaki kuna ende sheribe les batubakimati. Mais bazalaki kuna na lola na baninga, bali esika moko, ils étaient des frères. Mais Alala la Moukiazum PV a décidé à commis opposant. Boete, abandi opposition na ye. Opposition na ye nini? Ye pe il faut qu'à diriger secteur moko ya race humaine, il faut qu'à diriger yango. Mais yo kela koni ni pose au contrôle biloko nyonso. Kaka nenge bino bozalaka. Votre sphinx. Tangu balumumba bazoko lutter devant l'homme blanc. Pour l'indépendance ya Congo, Lumumba ne luttait pas pour le peuple tété là. Lumumba ne luttait pas pour le peuple kassaïen. D'ailleurs, il n'a jamais tenu ce genre de propos. L'homme parlait toujours pour na bien-être ya peuple congolais. Tolandi, hein? Mais votre sphinx à vous, kaka moniere na mutu, na kozoka bana batu na université. Ba universitaire mususu na ebité, hein? Comment yo batindio na université po tango zala na mayele, mozo kendo kolanda tata moko boya lala la muki azuba mpeve na ya kotengama, azo bimiso na balabala po ke okendo kosala trouble obebisa mboko na yo moko. Ye mwese na bana baza bien sécurisé na Belgique. Style kaka ya Satana. Donc azo ko intoxiqué bino na mabe, bino bo piller, bino bo déclarer ka ba ville morte, hein? Mais tango yo ke musala te po na ville morte. Mais ya bandaki kolia. Bina boka ke sika bana na ena mwasi ne ba crevaka na faim, qui a payé le prix na ba ville morte na ewa na ba grève na bande ko sala. C'était les mamans qui doivent vendre leurs arachides. C'est des petits peuples. Ndem de ba ko payer le prix. Boete, ye mwasi na bana ba tikala ko sentir inconvénient à ta mokote ba ville morte na ewa na. Tolandi, un comédien historique tout fait, de tout genre. Tozolanda, tout ça là, même chose avec le Satan. Boye bela comme sous Satan azalaka ndenge nini. Satan, na forme à Satan, ana maseke nenge toyebi. Mais ce qu'alingia zwa mutu, il utilise les belles paroles pour séduire avec l'homme, séduire le cœur de l'homme. Il est champion à séduire avec les belles paroles. Et il est capable de se déguiser en étant un ange de lumière. Mais derrière lumière, wanazana ba maseke moko ko sakanata sale li au piège. Modèle moko na Etienne, modèle moko, excuse me, na IDPS. Bo intoxiqué ba Zaïrois, Mobutu Mutumabe, Mobutu abomi mboka, Mobutu boye. Oh, IDPS une fois au pouvoir. Mais IDPS, dans 97 ans, finalement, Mobutu est parti. Pourquoi Kasibozwaka relève te po binonde bozaki na vision? Yamboka wana. Vous vous êtes encore retrouvé au opposant. Pour bino bozaka opposant, binonde bozana bozana normalement parti. Vous vous comportez comme les opposants. Est-ce que bino se comporte comme parti au pouvoir? Pas opposant éternel, vous avez l'identité de Satan. Satan est un opposant. Dengue bino pe bozalaka opposant. Satan était contre Jésus. Dengue bino pe boza contre Jésus qui était un Palestinien. Vous voyez que biso ba Republicans na Yesu to solo la très bien. To solanda les Republicans de biso de ba vrai chrétien. Tomoni parce que biso to comprenaka que ti ka to défendre cause ya Jésus pour zalaka palestinien. Ya ngwana bo moni tangu ba fo israélito ba ke kwa envoyer ba palestinien, Mobutu est Republican à défendre cause ya ba palestinien. Donc, un pays bazana ngambu ya Jésus, bazana ngambu ya Jésus Masia. Nous défendons les frères et sœurs de Jésus-Christ. Metala bino, ba ennemi ya Jésus, numéro 00, bino. Bozali ko soutenir ba ashkanadi Jew, ba faux juif, o ba ke konyonga baleki ya Jésus. Ale boko sa l'hypocrisie na banzembu na bino ya Yezu. Quel ya Yezu? Yo ya na yo ko sepela mtumso kwa envahir ya nyonga kayo. Boza bangu na Yezu. Botikala kolinga Yezu te, boza contre ye. Comment boko linga Yezu me bolingi bandeko na ye ba oppressé bango, ba occupé bango par race moko ya bana na Satana.
vous êtes contre Jésus. Bino boza ba antichrist. Boza ba na mabe IDPS. Ba accusateur. Qu'est-ce que votre sphinx faisait? J'accuse M. Mobutu, arrêtez-moi. Mutatana ba droit na kende kotanga kuna na lovium nyom, hein? Ezaki ba droit mo kaka po komandaka ba arrêtaka bato. Plus pire avec votre sphinx. Tinandenga kufi kuna na Belgique, hein? Mutata moko te ya lo baba kende ko arrêter ba arrêta. Tina ba soda ba boya ko exécuter ordre na ye, hein? Et la Satan, à la Bible kangela ye diabolo. Nana ngo ko exécuter. Le petit démon to banani. Tozolanda, votre sphinx. Azakaka, arrêtez-moi, monsieur Désiré Mobutu. Bakangaka Mobutu te. Kabila ye, arrêtez-moi, Kabila ligoté, ce qui peut ligoter. Kabila ye wana chazalakana na kingakati. Ba ligoté mkolonini. Bakangaki mkolonini. Kutu poisa la bino kanai. Azie bemba sphinx na bino garda ngona frigo kuna na Belgique na levenium na ye kuna bisika kendo zula ba doctorat na ye. E fandi kuna 2 ans. 2 ans mobimba. Kana ipenzako yanko kaka me wana makamba bino na bino bosilika entre vous ya makamba affaire na bino ya famille si akendaka kuna yes sphinx akendaka kuna na Rwanda le biba pesa banya Rwanda mikanda n'est-ce pas baza ba congolais appelé cause na bangoti idéologie mwana na epesa la même chose oh ba Rwanda ce sont nos frères et sœurs ceux qui payent à bout bino boaka na ngambu kaka ya Satan bino donc Congolais de père et de mère, bino bo defendaka cause ya ba Congolais te. Mais Banyarwanda qui sont banguna ba ye ko envahir biso, bino mbangu bozo déclarer bango ba frère na ba sœur na bino. Kaka ndenge bo defendaka cause ya ba mindelo ba kenda ko envahir peuple palestinien. Tozolanda, biso ba noir, biso ba africain. Biso ba noir, biso ba africain. Oyo toyebi ke ba palestinien baza ba cousin na biso. To défendre la cause na bango. Ça c'est ça. Vous savez, il y a la différence entre nous les noirs. Tous les noirs conscients, na ba noir inconscient. Et malheur pour l'Afrique, surtout région de Centrafrique, donc Afrique centrale. Ba leader o bazalaka na maele na mutu ba kufa. Ba zoba moko boende ba ko envahir ko bandana ye moko Kagame. Kotia mwana bitinda ba mindele Museveni na Chilombo na bino na bakabilo tu malheur ya Afrique centrale malheur donc qui a dit penza tozolanda Mobutu azaka na niveau na bino te nga na tuni Mobutu tangu asali discours na il avait quel âge zelana nga ina zo calculatrice pour il fait tard pour na usala mathématique mentale hein? Bon Totie 1973, Tolongola 1930. Mobutu avait 43 ans. Tango asali discours wana kuna na ONU. Tolandi, sikonga ina lobi boy. Mo Tshisekedi na bino aza na âge nini? Oyo mwana Tshisekedi tango akomi bokonzi. Asa 4 cinquantenaire. Azata tuchikunda ya cinquantenaire. Boete, à son âge là, bosu boyoka ye a plaider cause ba palestinien. Mais à salle au théâtre de chez nous, à Simbi Bible à l'Okuta, à Kenango na stade de martyrs, à prétendre qu'il y a Ngambu Yanzambe. Mais bino bolobi que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Mais comment boza Ngambu Yanzambe, bande kwa Yezu, baza sous oppression par les faux Israélites? Est-ce que, bino bozana, est-ce que vous êtes les hommes même? Boza tana courage à condamner Ango? Lâche que vous êtes? Tala gouvernement ya Chilombo, baouti ko voter contre la Russie. Mais batuna bina balabala batele mako Russie bakotinda minduki. Boye binin. Nga kutuka po mawa mingi proportion nga yeko bomisaka bandeko na biso est. Po na nga kuto il fallait ki ba Americain ba jimu na Chilombo penza. Hein? De bakiti sa penza biloko moto kuna na hein? Ata na Kasai wana kaka bakiti sango kaka. Comme ça Chilombo amona bana mère na vraiment bala kse bolingo bango bazalaka nango envers ye. Boza na don ya kolia na bandoki na bino. Boza parti politique moko oyo bosa linya na Satan. Tout ce qui est l'énergie qui travaille contre le peuple de Dieu, c'est cette énergie-là que IDPS défend. Ndebongo bino bozali. Vous défendez les États-Unis. Tant que vous votez contre la Russie, pour vous défendre nani? Ba pays à autant. Hein? Parce que l'Ukraine n'est même pas membre à autant. Wana bongi bola sabatunini. Que Zaire yo keli Ukraine mawa. Mais ba uti ko bengana ba africain na Ukraine en tant guerre bandaki, n'est-ce pas? Bazo boya koute ke ba africain ba bima mindele na nde ba évacuer boité. Le monde a vu ba Ukraine is balaxi leur racisme. Right?
Mais Russie qui a même reconnu, on aura kutu Patrice Emery Lumumba na biso. Ukraine ba ebi angote ba raciste comme il faut. Russie joue un rôle boni na kati Afrique wana. Tolandi mais boza kunate parce que UDPS en réalité boza na ngambu ya impérialiste. Bo bandal votre position woute époque ya votre sphinx Étienne. Étienne était au lit avec les impérialistes. Étienne est le nègre de la maison qui est là pour veiller les intérêts de son maître en oppressant ses frères et sœurs qui sont sur les champs de plantation. C'est ça ce que votre sphinx a été, c'est ça ce que son fils est, c'est ça ce que vous, IDPS, vous êtes et vous le serez toujours parce que votre nature même est une nature du Satan lui-même. Vous allez contre Dieu, vous êtes contre le peuple de Dieu, vous êtes contre Jésus-Christ, vous êtes contre les frères et sœurs de Jésus-Christ, nos cousins les Palestiniens. UDPS, j'espère que j'ai bien présenté mon argument. Pourquoi boza parti politique il y a Satan? Uta histoire ya Congo, tangu Congo komi Congo. Tala position na bino. Bino, bozalaka toujours balié à ba Belge. Bino, boza toujours balié ya ba Américain. Puis toujours ba Américain na ba Belge, ba côté ba démocrate. Ce besoin na ba vision. Na bien, comment est-ce que Sphinx na bino na ki doctorat na ye? Ayebaki bien que Mobutu azobe barana mindele po na mabela est. Mobutu azalaka un équatorien. Mazon dima qui bo considère ce que kokende makoki jamais avec toute bonne conscience a cédé est wana. Tozolanda mais votre sphinx un mouluba kasayen azalaki na souci ata moko te ya bandeko ya est. Yango wana il était d'accord que Mobutu akende et il a encouragé que Laurent Baya na ba Rwandais aussi longtemps que ezali de l'autre côté du Zaïre ne batu bazali ko kufa. Yango na lobi votre sphinx un tribaliste, bino pe IDPS bozali ba tribaliste, bino bolingaka ba Zaïroite. IDPS n'a jamais aimé le Zaïre, hein? Comme Etienne n'a jamais aimé le Zaïre, pas du tout. Tout ce que Etienne a fait, c'est là qui pona arrogance na yemoko azaki na souci ya bazairwa na mutema na ete parce que comment yo koloboko linga bazairwa mozo mona danger koya e ko bomisisa bazairwa mais lokola bazairwa na baza baluba te eloko ne sio na mutema te otiki yango esalama tango moni que tu as mal fait ton calcul alors bandi ba jeune ayo opposition on doit chasser M. Kabila on doit attends. Au juste, votre sphinx, c'était quoi son argument? Son argument était avec qui? Hein? Parce que Zalaba Kabila Baouta qui du néant va apparaître comme tel té. Oui et non. Hein? Oui, Potoeba qui bangote. Non, parce qu'ils sont venus avec l'assistance et l'appui à occidentaux, le même allié de Etienne Tshisekedi. Hein? Mais est-ce que Tshisekedi avait déjà même pris le courage, même d'encourager le peuple zaïrois dans un discours? Que bande konanga danger munene zali koya, il ne l'a pas fait. Hein? Ayabaki que danger zoya boete. Mais tangu nde konabina zoya na simana zoya la bino bapayana minduki. Ya tanga, ye sphinx na bino atanga. Mais par définition, bazoya po ba envahir mboka na bino. Yoko katsa na frontière batumsusu na minduki na maboko. Mais ozali envahisseur, oza menace za déclaration de guerre. La guerre était déclenchée contre les Zaïre en 1994, quand même les Hutus traversaient Nangambozer avec les armes. C'était déjà envahissant. Mobutu affaibli, santé, cancer, réseau, réseau, peuple bataille qui sphinx. Sphinx a pris des mesures pour empêcher ma bonne bande qui koya. Non. A joué carte naye. Maintenant, en ce moment-là, quand il jouait sa carte, il jouait un intérêt à nani. Koza show non, ezala ki intérêt à qui vous siente. Ezala ki intérêt à bisonyo stuba na Zaïre te. UDPS est un parti politique tribal. UDPS est un parti politique qui appartient à un clan. Ya batumoko ba utaka kabeyaka mwanga. Likambo bosala ka la tête de ce pays-là, nga ipe na ibaka nanga ngote ti lelo. Tolandi batu na batu baza na bande na bango. Satana azalaka na boya ye bana dont vous appartenez. Tokani mais lokola siège na ezaka kuna na limité. Bo kipe makamda limité. Denise kata makoloko kendaka suna marwa côté. Yo belle fille ya Etienne. Yo ko kende kuna na Maroc, quelle moquerie. Quelle moquerie.
hein? Bosi bo arranger image ya Mobutu, réputation ya Mobutu bino bo bebisaka. Bosi bo sukoli ye, bosi bo bongisi, soki Zaïre wana etikala uni, eza grâce à Mobutu. Quand on nous respectait en Afrique, c'était à l'époque de Mobutu. Wouté 97 tango beau-père na yo avait reçu na vision na ya Satana, hein? Que banguna barwande ba kota na mboka ba cousin na yo nani Denise, ba ya ba Kagame kuna tango ba na mboka. Est-ce qu'on respecte les Congolais? T'as la femme congolaise et la femme zaïroise. Baza moi si mon côté, c'est deux femmes différentes. Regarde l'homme congolais, regarde l'homme zaïrois, c'est deux hommes différents. T'as le climat na mboka na biswana, t'as la mboka na ndenge kenda. C'est ça le résultat de ce que ton beau-père na mobali o na yo, na ba cousin na yo, makambo malamu bino bo lutter ki bo sale la biso na mboka, yango to mona kati. Ba guerre, ba tuerie, ba viol, éducation beba, quand on dit c'est la biso ba église pamba bande ya ba hypocrite moko boye, synagogue de Satan qui prétendent de prier Jésus-Christ, mais vous appuyez les envahisseurs du peuple palestinien, vous appuyez la race des gens qui maltraitent le peuple de Dieu. UDPS parti politique, il y a Ndoki, il y a Satan lui-même. Hein? Le premier allié du monde qui sont les alliés du Satan, c'est UDPS. Et le porte-parole de Satan était lui-même Sphinx Etienne Tshisekedi Mulumba. Il a utilisé la parole de flatterie pour envoûter un esprit faible. Oh, Kasai ne sait pas développer ce Mobutu. Ma camion, ça m'a kaka Mobutu. Mais Lumumba telemaki, pour Zaïre, Congo, l'indépendant et la malam. Mais votre sphinx, Mouta Signaki, ordonnance, pour ne pas que Lumumba. Boité, maintenant, ce qui a disparition mon Lumumba, ça a causé du tort na Congo. Maintenant, votre sphinx, alors il n'y a pas à la base. Boité, maintenant, bozu qui donne à bina ki wewa, bola tsango Mobutu, po Mobutu mutaloba ki moluba kotonga kasaite. Mobutu soka yinaka baluba, bolinga ka boyoka na kutate, hein? Bolinga ki boyoka na te, bina makasi nimne bozalaka nango. Si Kabila zalaki atindi ba Rwanda ba sasi ba bomana chef coutumier kuna en pleine vue de tout le monde. Makasi nimne bozana nango. Hein? Ata ba kansonda na bino e pola, e lemba e sila dose. Botinda ngona kinga katutondi mabinoti. Botinda ngo kuna na basika M23 bazali. Kansonda. Boba to ba grimace mingi, kaka lokola Satan. Satan zalaka na pouvoir ata moko te, mas utilisaka ba arme ya kobangisa, ya kokotisa bato badutu na mitu, on dirait, mais en réalité, aza na autorité ata moko te, nde bongo bino bozati. Ba grimace ya beloko ngo ezaka nini. Oh kansonda, sepele makubi. On a besoin de voir ça maintenant. Botinda ngo na kinga kati, c'est ça na Kinshasa kuna. Hein? Botinda le makuba na bino kunati. M23 bangwana bakotaki na est ya Congo. Kuna kansonde koko mate. Hein? Kansonde obeso kezaki ndekono kaongole wana nde kansonde zui. Bato ya mutema mabe. Donc kansonde na bino salamaka pour détruire votre frère. Mais si ka ennemi a solo aye, kansonde koko salate. Ba satana. Bato mabe. Tozolanda. À l'époque de Mobutu, ba musicien bazoko yemba banani kaka baluba bazoko yemba baluba batambongo mingi ba homme d'affaires ba diamantifère bato bazaki na kantu kubianza majorité zaki baluba boité ce qui Mobutu yinaka baluba est-ce qu'alnga ka permettre que boyo kanata mutu soka zano na mtema maba osala nini asala nyosto etufa ta voix na yo n'est-ce pas bato bayo kata yote atanga mamuluba koza na groupe bato moko bakotela kanga fiti tangu na bandiblo na nga mamulubo na bandela na sibozo yeba koza na groupe abato me nalandaka bango te na kipaka te je marche na lire na nga na kipaka bango te hein mutema mabe kaka c'est ça c'est que bato mauvais cœur basalaka c'est que Mobutu azaki na mutema mabe nga kasala ke baluba bayoka na kutu te Lombo Makiadi n'était pas moluba mais tango orchestre ne bazoko yembaka baluba le bimancha le tatukan sebo mais Lombo azalaka pire Mobutu pourquoi Mobutu apekisaka Lombo te na lingi koyoka komba baluba na nzembo te. Parce que tant que vous enregistrez Nzembo, et tu as immortalisé comme Batozo Yemba Boete, c'est comme Mobutu soka zaki na mtema mabe. Pourquoi Kondima, Bayemba Baluba na Banzembo etikal de génération. Why would you accept that? Mutazo composé aza responsable Banzembo na beta pire allié mo a Mobutu. Apek sangote pona nini? Mobutu kaka mutu mabe. Po Mobutu falaka longola bakoste akende na Kasai asale la bino agriculture boete
bandeko na biso kuna este balonaka ba chou-fleur na bango ba patate ba biloko kuna bazoko lia malamu bango bazaki bazairwa te bango bazalaki batu te bango baza ba équatorien alors il fallait que Mobutu akosala bino bilanga Mobutu nde fallait que sebno botanga bo se donner kana ba diamante Mobutu mutalobaka na bino bosa aliéner makasi na ba rwandais lelo ba rwandais bakuza ona bino ou bien ndenge bo préféraka ko benga bango bandeko na bino vos frères et sœurs rwandais basali bino jeu ba déstabiliser lisusu Kasai Kabila oyo azali il vaut les milliards de dollars n'est-ce pas mais il est votre frère po bino bolobi le banyarwa c'est pas le banyamulenge le banyarwanda baza bandeko na bino Kabila zangi c'est 10 millions de dollars après sabino bandeko na ebo relancer miba famille na bino bwana bolingo te bino batide peso na ba rwandais na bino bwana bolingo te po Chilombo ba camarade bandeko na yo tes frères et sœurs o tata no a déclara o yo déclaraka Kabila za wana bomelaka ne champagne te mais il vaut plus de 15 milliards de dollars akolongola 10 millions de dollars te bo relancer nani miba comme ça bawewa wana bazongata pona Kasai wana ezongata opérationnel 1 milliard de dollars peut accomplir ce projet-là. Mais Kabila tout cet argent-là. Boité, wapi bolingwa ki bunde kwango envers vous. Ye mbunde ko na bino wapi bolingwa ngo. Ezalaka te. Mais Mobutu Mutumabe ndenge bolobi. Est-ce que Mobutu quand il était là, il a voulu voir phénomène wewa? Ba wewa, balu boto zomona leloy. Si bazalaka kaka, n'est-ce pas? Mais bazalaki tranquille chez eux. Ils étaient tranquilles au Kasai. On a chulu babaka nini kwetu muso kwa kwendela bwenye pa nwezaka pa na yo ataka sango ezalaki na ba prince te mais baluba bazaki na tranquillité bazaki na kimia eloko eleki kimia ezate et chacun ko kenda sali mwa ba faire na ye bo ba kolona matamba na bango baloni les gens vivaient dans la paix bo yo pe samela qui a se retrouver na ba diamant tant pis pour lui tant mieux pour lui et les gens étaient tranquilles et le baluba venait à Kinshasa lokola batu normal azana mbongo ne soit sombindaku soit mingi pe baki baba no détourner ba mapangu ya batu c'était ça et puis ki mo yibi ya IDPS e bandakala oui bino boaka batu ko détourner bo détourner ba mapangu ya batu bo détourner ba bokonzi ya batu bo détourner ba élection bino bo détourner kaka mais nyonso neza caractéristique ya Satan te boete Satan le rusé azalaka nani musala nini ko détourner kaka boete et puis azana mulimu ya marionnette azalaka kazoko remi autour ya baninga lokola haina se azozela mona lion na mwa catch na ye po ya luka ndenge ya kwa pe ko yiba nde milimu na bino ya IDPS ba leader na bino c'est comme ça que vous êtes wuta histoire na bino bodiembelela kaka na befort ya batu mususu Lumumba na groupe ya batu ne bake ko lutter pour indépendance talendenge bodiembelela gloire. Oh, c'est que dit le père de la démocratie. Quelle démocratie? Est-ce que démocratie c'est la Congo? Qu'est-ce que vous appelez démocratie? Oh, mon abattement complexé mental. Yango tozo avancé te. Baby na sepela kana Poutine a sa réponse à lobby. Tout le monde normalement a la démocratie. Mais il ne faut pas quoi imposer parce que ba practice démocratie selon votre définition. Mais il a raison. États-Unis tobaka toza na démocratie mais ça libertinage na kibusenzi makambutu ya mabe, n'est-ce pas? Voilà. Une société qui n'a pas de règlement comme tel, peuple, valeur morale, les okende. Ça, c'est un peuple, c'est une société, les okende vers destruction nango. Boete. Bambo kamsus baza prêt ya kondima biloko wana te. Il faut les respecter. Hein? Et ça, ndenge wana, vous voulez copier makambu surtout venant d'un peuple qui est aussi immigrant, comme sango ezalaka ya bino. Non. États-Unis, ba autochtone ya awa, eza ba mindele te. Mindele na ba noire baza ba immigrant. Tokani, États-Unis eza autobenga melting pot. Toza na ba japonais américain, ba chinois américain, les plusieurs secteurs d'Afrique, ba yaka eza la ba esclave, eza la lokola ba biso boto botame on est américain, mais toza na ba origine na biso. Ba mindele ba utio ba France, ba Allemagne, c'est que c'est ça les États-Unis. Tolanda, siko boko zala na culture nini, boko zala na tradition nini. Quand boza mélange ndenge wana.
Et ça, le phénomène qu'on trouve souvent dans des villes métropolitaines. Tolandi, hein? Là où vous voyez, et encore la capitale. Capitale, beaucoup de mentalité change à comparer ce qu'on a à l'intérieur du pays. À cause, il y a en sociologie. Tu as le mélange des différents peuples. Et puis, il y aura aussi la. Comment on dit? On va aussi copier ces bizalili batumususu. C'est beaucoup de par exemple, on appelle cet exemple. Ozi Muluba né grandi à Kinshasa, à cause de la réflexion mususu que Muluba botami akoli na Kasai. C'est vrai baza baluba, mais l'environnement est sali que mundengi comme komona comme c'est différent. Maintenant, ça ne serait pas correct que Muluba à Kinshasa a imposé na Muluba azana mbujimai que makambu ifweza la parce que c'est ça le développement. Non. Pour Muluba pas mbujimai akoloba non, wuta kibuko konabiso, nous avons toujours fait les choses comme ça. Tokoki ko copier ya moi malamu, mais nous ne imposons pas tout. Tokani, le lo comme na Muluba, alali alamu qui a décidé comme anaye atengami, right? Bon, atengami pour comme évoluer ce qui peut n'engeneni. Mais c'est vrai que c'est son choix. Mais il n'a pas droit d'imposer ça au nom de démocratie. Alors, banawa article na mbujima ito na kananga, oh, naza évoluer, naza démocrate, et na tengami, il faut botenga mape. Non, bako résister ango. Parce que ils sont contre ce qu'eux ils sont. Même chose. Il ne faut pas copier tout parce que na États-Unis, na Paris, na Belgium, yangwana biso. Non. Démocratie ango ya Etienne. Et bénéficier qui bino neloko nini. Hein? Comment est-ce qu'un peuple est colonisé pendant 80 ans ou plus, besoin d'indépendance qui n'était vraiment pas une indépendance? Il fallait qu'il y ait contexte. Mikanda wana oyo ba papa na biso ba signaka l'indépendance na table ronde. Etienne n'a pas diplôme na ye si réellement il avait le souci du Congo. Si réellement il voulait voir un Congo prospère, il fallait qu'il d'abord contester le langage. Oh, ezalaki na kati ba article indépendance na biso. Il fallait commencer par là. Il fallait qu'on protestait quand la Banque mondiale nous donnait les dettes avec les intérêts trop élevés. Et puis, montant per dette, pas même suffisant pour notre Katako Tongato se développer. C'est ça les choses que votre Sphinx devrait contester. Il fallait qu'on conteste que le Zaïre détenait 20% de revenus à minerais et que Bamindele base à 80 et que tous nos minéraux, les diamants devaient passer par la Belgique. Belgique, parce que le cola, ba broker, il y a ba minéraux nabiso. Makambu, il fallait que Sphinx nabino a contesté Angoana. Il n'a pas fait ça. Babi batubon ba perdre mitou na bango pona ba gasper Sphinx nabino. Hein? Laurent, parmi ba point yana ba mindele ba comme ko bebana. Tangu ye a annulé ba corps signaka na bango ya ke bango ba zoka 80% zoka 20%. Laurent le bi jamais na signa ki j'étais rebelle. Et ko kendengo wana te biso sko to se développer kakan. Ba moni e fitol. Mais et titi na ndenge ko kute mutu na ye. Mais admettons que Etienne tangu to bandina ko indépendance. Le langage, il y a un article wana, qu'elle est dès le départ réellement utilisé ka bongo ne qui docteur ne a droit. A simbani men dans la main avec le Lumumba. Ba telemi penza potozo une vraie indépendance. Est-ce que vous bonga qui bo réclamer au Mobutu a fait 32 ans a bebi simboka eh barwande ba est-ce que tu ngata za na barguma wana engeza la tête ça pouvait être empêché. Parce que, bilo comme ça, surtout quand vous vous tenez devant l'histoire, que l'oko bozo signer le quoi affecte à des générations à venir. Ce sont des décisions qu'on prend à boignanyonso, à tête posée. Et puis il faut bolingwe zala. Tant que bozo zoba décision, on n'a pas boibi kata des années plus tard, bino boko zala te bana na bino. Bakoya ko vivre les conséquences et bilo ko bino bo signer les lots. N'est-ce pas? Bino boyo kaka Sphinx. Durant son temps, il y a entre guillemets opposition à l'Okuta contre Mobutu. Azalaka ko condamné indépendance na biso wana ndenge komamaka? Jamais. Parce que lâche qu'il était. Parce qu'il n'avait pas le souci du peuple congolais dans son cœur. Mobutu binobo fingaka. N'est-ce pas que, excuse-moi, il a condamné les Européens. Il a condamné la Banque mondiale. Bazolo ba Mobutu corrompu et ceci, cela. Il y a le bibozo colonisé biso 80 ans. Bosili si bo bambi biso facture. Ce sont des vérités que votre Sphinx Tshisekedi ne pouvait jamais vous dire. Mobutu, il a fait ce qu'il pouvait faire, mais sa main était aussi liée. Ses mains étaient aussi liées. Hein?
Yo gardé batu boumbu. Tu ne les as pas bien préparés pour n'avoir cause indépendance. Ozo pesa bango indépendance. Et ça le kola mwana uti ko botama. Mbala moko yebisa mwana na ke bon, maintenant ko bando futanga yo temps chaque fin du mois. Est-ce que c'est normal toi za mtamtam mabe? Congo est botamaki dans le 30 juin 1960. Et vous dites que là, au tu ko botama. Bazo pesa Congo, ba premoko ezata na nzelate. Ba intérêt moko qui a plus de générations pour ici là. Est-ce que batona bazaki na amour ya Congo? Non. Maintenant vous êtes retrouvé Mobutu président. Il allait opérer quel genre de miracle? Il allait opérer quel miracle? Soka mekia konte akendata makambu na ndenge boye aleba bandi ba accusation contre ye. Et votre sphinx a joué aussi la même carte. Abandi peut pas luka plaire mindele. Phénomène nègre mentalité pour appeler son maître blanc. Abandi ko diaboliser Mobutu, abandi peut intoxiquer la population. Mais ce qui se qu'est dans un amour ya Congo, il fallait qu'il y a plaidé cause ya ba Congolais que Banyongo contre le Congo doivent être annulés. Si seulement kende ketana ba démarche wana. Sphinx a koka ki jamais ko kende ko sala ba démarche pour na ba pesa le Zaïre embargo. Tangu ya kenda ki azoko tele makaka ti ba pesa embargo ya sepeli. Mais Mobutu n'est plus président. Mobutu n'est même plus vivant. Mais banani mutu ba payer le prix ya embargo wana. Moi, non, il y a 20 ans, bazo bomana est ya Congo. Azalaki ni vivant quand on a donné les embargos. Il n'était ni vivant tant que ce qu'il dit. Bazo kondi ma banani bakor et zangatina. Mais nani mutakufi. Moi, on a 20 ans. Nani mutazo payer le prix. Génération qui n'a rien à voir na makambwana mais ba tomber victime. Ce qui bolandi même M23 bato uti koloba ke tsekedi na bango basalaka ba accord. Mais banani mutu ba payer le prix à bakor wana. C'est toujours le pauvre innocent. Moi, na moko boa 5 ans, kafi moko boa 13 ans, ba na ba yeba tel côté, bangonde ba peyaka pri ya ba korwana. Sko bino IDPS batu ya mayele. Bino botondi sama na MPV. Bozanga habilita komona le mal de loin. Oya bino Sphinx. A monaka danger te qu'un pays avec 9 pays voisins au centre de l'Afrique. Et que Mindele balexaka joue leur mauvaise intention. À l'époque de Mobutu, si tout Monaco, si c'est Bakatanger, Moko Balala qui balamuki au bazim PV balingi sécession, Banan Basaki ko intoxiqué Bango. C'était la Belgique qui voulait faire ce jeu-là pour déstabiliser le Zaïre. Boité, Yet Sphinx, à Monaka carte Mindele Babando Betate. Maintenant, pourquoi dans la vie des fois, Yonanga toko zanaba problème, mais pour l'intérêt moko commun, surtout quoi fait takabana na biso lobby, toko tiana nos différences à côté, to bundi ensemble, pour te sauver nano. Ce qui est précieux pour nous, toko tala nos différences après. Mais vous savez ce qu'un do qui fait? Un do qui a kosala nyonso bozalaka kana ba conflit, bozalaka na ba conflit qui miezalate. Comme ça, monguna profitaka na kati ya conflit wana na kati ya badezoda sala bino mabeye mutema na ekiti. Parce qu'en fait, azalaka pe contre yo. Tozolanda, azande na courage ya kolobateka azalaka ndoki. Tolandi, ndebo IDPS bozali wuta Sphinx. Sphinx alie munene ya bamindele. Mobutu pa azalaka alie na tango nani a travaillé pour na ba éliminer Lumumba. Mais Mobutu avait l'amour d'Isaïr. Quand il s'agissait d'intérêt quand même ya Zaïre, Mobutu azalaka pe ko tialo colonel na se. Tozolanda, il a payé le prix. Il a payé le prix. Na la bela bino même fois qu'un jour histoire ko jujaka Mobutu. Mengai mamuluba, je suis contre que bateau ba soi-disant bazoya ba honorer Mobutu ezala UDPS. Non. Famille Mobutu na plaidé bino. Pour na mémoire ya Mobutu. Pour na mémoire ya ba 8 millions Congolo ba kufi. UDPS, bazong sa ebemba Mobutu na Zaïre te. Tu sais que Dieu, ameka ko futata $1, ebemba Mobutu ane kota na avion te ya. Sinon te bokozala bo cracher na mémoire ya Mobutu. Bokozala bo cracher na mémoire ya 8 millions Congolo bakufa. Makila batuana ne devrait pas kotanga soki kimi ezalaki na mboka wana. Fallait laisser Mobutu à sa place. Ou bien tant Mobutu bolingai kasi Mobutu akende fallait qu'il dépêche bazala na plan pour na ko empêcher kasi invasion ba étranger na mboka. Ba Congolais ba kufi grâce aux luttes sataniques diaboliques
qu'a mené Étienne avec son parti politique sorcier de l'UDPS. Pour la mémoire, il y a 8 millions de Congolais qui perdre vie na bango. Pour la mémoire, il y a déplacés. Pour la mémoire, il y a Yemoko Mobutu. En tout cas, UDPS, bako kiko zongi sebemba Mobutu na Zaïre te. Mobutu va retourner au Zaïre, mais que ça soit un vrai Zaïrois, un vrai nationaliste. Nde mutu asa la biso privilège à kozongi sebemba Mobutu na Zaïre. Pas le fils d'un traître comme Étienne. Pas le fils de l'homme qui a travaillé contre le peuple zaïrois. Et la famille Mobutu n'a plaidé bino. 8 millions de Congolais va perdre vie na bango. Bon réfléchir les femmes et les filles qu'on a violées à l'est du Congo. Pour na bango, le peuple que Mobutu a protégé pendant 32 ans. Ce peuple-là va bomber kakaboy wuta IDPS soyo. Bazo ke loko bango babanda ekoluka. Alors, botika bango ba seka ba Congolais boete. Tosi to fingama. Basi ba seka biso. Hein? Mais babsa la biso dernier coup ya modèle oyote. Ya modèle oyote. Hein? Batika, lokola Mobutu asinyaka pacte na Satan, tondima. Ngana zana ngamta MPR, tondima kasi Mobutu mutumabe tondima batika biso. Mobutu alali wana na Morocco depuis 1997 tilelo. Ekoufélité. Il retournera na terre à centre mais kokozala na voix UDPS T. UDPS en tout cas non. Bokende ko tala lokwa bozana milimo okende ko luka babibembe bwana bango na Zaïre. Bokende zebembe Ariel Sharon kuna na nani na Jerusalem na bina lokuta. Bokende zebembe na yeka si bokende ko tiango kuna na kabaya kamwanga. Lokwa bwana na nkema okende zo babibembe. Tolandi mais laissez Mobutu tranquille. Binoté. Mama bobila da mama na respect nyonso mama. Hein? Zanga Mobutu na respect nyonso papa. Bokoko tika UDPS bazwa ebembe ya Mobutu baya nango na mboka te. Jamais. Siko ba Congolais bakufaki pona nini? Hein? 8 millions nyonso bakufi. Makile ke en vain? Oh, jamais. Si Mobutu était vivant, Mobutu nga kende ko kufela kuna na est ya Congo. Pour Mobutu ayebaka somo ya Masasi, il fut lui-même un soldat. Alinga kalata Sokoto. Mobutu yemoko alinga ka diriger armée wana yemoko ce qu'il fallait ka kitana est wana bunda. Mobutu, on ne voit pas Mobutu afanda atalata sans Congolais ba boma bango par les Rwandais. Au grand jamais. Mobutu alinga ka tia ba paquet na mesa. Aringaka silisa makamona ka ndenge bandaki. Il y a eu des petites tendances à la rébellion pendant que Mobutu était président, surtout au début. Mais chaque fois qu'on neutralise Ango, chaque fois qu'on a neutralisé Ango, totikala ko bomisi to ko kufela ta 10 000 Congolais boy du côté. Mais tomoni makambo nyonso wuta 1997 tilelo. Na bandundu kuna, bande kona biso na basi ba kufi combien? Hein? Nde na bondeli na famille Mobutu, s'il vous plaît. En tout cas, beaucoup saboté Mobutu boyete. Beaucoup saboté peuple congolais boyete. Peuple zaïrois bakufi. Na liwa okutu bayebi mutuna makolote. Kaka pon arrogance ya Étienne. Hein? En tout cas, famille Mobutu, bossa la biso boyete. Bossa la boyete, Mobutu s'il était vivant, jamais. Kaka ndenga tikelaka Étienne Zaïre wana. Tika ba dondo na Congo na bango balukaki. Ba baka yango soki bako baka. Basila na ba Rwanda na bango ndenge babandaki. IDPS, si bolingaki Congo, n'est-ce pas? Botikala na Congo. Bolanda Mobutu na Morocco pona nini? Bozo landela ye pona nini? Bolingaki peuple congolais kufa, n'est-ce pas? Peuple congolais basi ba boma ba extermina. Bolingi lisusu nini? Eloko nini bolingi lisusu avec nous le peuple congolais? Bolingi nini IDPS? Chilombo. Yo lingi nini na biso papa? Ndenge ba viola biso, ndenge to kufa, ndenge to koma ridiculiser, ndenge to koma envahi. On s'appelle kate Chilombo. On s'appelle kate. Quoi d'autre tu vas avec le peuple congolais? Olingi nini? Papa, nganzama na Zaïre na yo bolukaki. Toyokani? Bolukaki Congo, n'est-ce pas? Ozwa Congo. Mais ma Congo non na mutu.
baka yango soko ko baka, mela Congo soko ko mela, bina soko ko bina papa, to tikela yo Congo. Tokani? Congo ane ko melo pe kilo te, mais tiko luka o kitsa mikumba na ote en cherchant tala. Famille Mobutu, nous sommes quand même des Africains. Tolandi, hein? Nandenge pas spiritualité africaine ko, UDPS nenge bazalaka wana, bayebi, ke makila ya Lumumba, makila ya Mobutu, eza pena mitu na bango. Bayebi ke makila ya 8 millions Congolais zalaka pena mitu ya UDPS wana. Bazo luka, ba se décharger na certaines culpabilités, babanda ki baje ba ke kozwa linu ya éléphant na zokuna na Belgique, balobi ezaki linu ya Lumumba. Testa tamoko Aden et Salamate. Oh, pour que ba se racheter ba futi famille à Lumumba mbongo. Comme ça dans le monde spirituel, hein, ba koki ko taxa kabango te ke o bazana makila Lumumba, ça quoi ba réparer en fait cette dette là. Bazo luka ba réparer leur dette vis-à-vis ya famille Mobutu. Ndelo ko ba luka. Et bazo luka ba sala ngo avant que Bobila da ko tata na sama bele. Nde course IDPS ba komi nango. Ngai na sengi be famille Mobutu. Kaka ndenge IDPS bandimaka ba makila ba Congolais na mitu na bango. Ba memalikam na bango ti na fin de temps. Ba luka ba se racheter na ndenge ya ki malinité boete. O ezale lu bombu bazo sala. Hein? Hypocrisie. En tout cas, bon dimate. Mutu mususu tanga okoma ka président na Congo wana. Mutu ako utele na IDPS PT. Peut-être mutu wana ndako sala sous démarche, hein? Tozongisi Mobutu na mboka. Mais IDPS te tika IDPS basila na mikumba na bango kande ba mimaki yango. Donc kaka ndenge Tcholombo, makila ya ba Congolais zo trouble yo. Papa no andimaka ngoti. Yo po ko ndimango, mema ngo ndengo so memi yango wana. Ko luka ko zongisa ba charge awate, kumbana na charge na oti na suka. Toyokani ya papa, tika Mobutu afanda na kimia. Toyokani, tika ye. Tolanda, boyemba banzembo andenge bino bobengana kayete. Bande kono babenga kaye satan bebisaka mboka. Guadolite kuna wibino ba démocrate tang boziki bokonzi. Bo pie aigle de welenaye, bo tiki batimana négligé, po ba mindele basala ka reportage, ba la ki sa voici là où c'était le château de Mobutu tala ndenge koma. Chilombo, botika papa. Mabeza mingi, y a trop de blessures, makambo bino bo sala, botika. Boyebi bandeko nanga na landa Bobila dawa tia zoloba akoma tina braza otala kaka Zaïre na ngambo fleuve Zaïre. Vous sentez que même dans son cœur akolingo nyata makolo suna mboka wana te mauvais souvenir. Chilombo zala na mtema matika. Hein? Makambo bino ba démocrate oyo. Makambo bino bo saleli peuple zaïrois. En tout cas bo fanda na Zaïre na bino. Bo fanda na Congo na bino bolukaka. Mais n'est-ce pas que bino ba démocrate tang bokomaka na 97 local boso bo changer ki kombo Zaïre bozong sango Congo ti. Vous avez tout fait pour effacer Mobutu dans l'histoire du Congo, n'est-ce pas? Botikaye. Génération koyaka bako jujaka Mobutu. Mais yo Chilombo, tika Mobutu tranquille. En tout cas na bondeli yoko, tikaye tranquille. Tolandi hein? Tikaye. Botie na peuple wana bake ba baby sina moi souvenir Mobutu tikake koka ozala bijou attaque badolite wana. Peu n'importe ma benaye. Ce qui nda kwa ne fanda ki atabio koka kotko matin un endroit touristique. Hein? Mobutu fut quand même parmi les hommes puissants dans l'histoire de l'humanité. Boete, na histoire ya ba président mo histoire moderne. Qui ne connaît pas Mobutu Sese Seko? Hein? Fallait que botika ndaku wana, tobo maintenant kango ata. Batu banga ki ba utaka de différents pays ba kotala kaka wow, c'est ici là où Mobutu Sese Seko habité. Bebi mbongo bone nge kota kuna. Mbongo wane koke kosali sata peuple wana gbadolite non? Boete, mais tellement boza mitema mabe. Il fallait qu'il efface Mobutu. Bon négliger place wana, donc ou les place wana côté sata, ata Mobutu asa kenda kina famille na ye. Mais imaginez-vous ceux qui vont préserver qui kakanda wana. Congolais na Équateur ngaka bénéficier quand même nanda kutata atikaki. Mais tellement boza mutema mabe. Tellement bino ba démocrate mitema mabe. Bon négliger ndaku wana et attirer tourisme te bo négliger ngo kaka po peuple wana ngbandi ba bénéficier atana un soute kotaka ya tourisme ne sika wana kaka mutema ya mabe. Chilombo na mona okendaka kuna na Égypte okeko visiter ba pyramide n'est-ce pas? Est-ce que tout Pharaon
a laissé une bonne histoire, une histoire à Bafero? Pas du tout. Il y a eu aussi des pharaons au Basalape Mabe en dessous du soleil. Mais yo tango bokendaka kuna lelo tala Égypte ba boyebe que grande revenu à Égypte utaka pena banana na tourisme. Boyete. Mais est-ce que génération tanto kendaka na Égypte to juger pharaoh azakam tumalamu alors to ke kuna to ke te non. Tozo kende ko tala part of history et puis nous payons nos frais pour na kokoma wana. Boyete. Siko soki bino ba démocrate bozaka na mtema ya malamu. Résidence na Mobutu Atika. Il a bénéficié peuple Yagbado. Boité, mais mutema ya mabe. Vaut mieux batunyon sa bazangela yango. N'est-ce pas? Dans Mobutu bo effacer peuple baba bénéficier à tate. Je pouvais comprendre un raisonnement que bon tokozong sanda kwa na te na famille Mobutu mais to komisi yango lokola musée to ko restaurant comme ça revenu wana et bénéficiaka le peuple la gadolite. Ça on pouvait encore comprendre. Même Mobutu pouvait accepter ça que OK c'est une négociation quand même hein ezata nanzela. Bwete pour ce qu'on kozwa bien à papa. Alors tikata bana na yeba bénéficier atana yango. Mais bino bobenga papa kende. Bozi na biloko na ye bolingi kutute ba peuple équatorien ba bénéficier atana yango. Mais personne ezalaki engaki ezala fierté à Zaïre toujours. Fierté ya peuple équatorien. Hein? Mais regardez ce que vous avez fait. C'est ça le niveau de raisonnement ba démocrate. Toujours les raisonnements médiocres. Un groupe ya bande ya batumoko médiocre. Tout ce qu'ils font médiocre. Pour nani mitema mabe et lekibino. Likunya. Boyebi soki même Laurent na batune bazaki kokendo ba comme kokolandela hein ba châtiment te ba landela ka ba mouvement complexe na likunya mitema ka mabe. Mobutu ando calculer binote Mobutu tatikala kana gbadoli twana azako calculer binote mais vous êtes ka animé na mutema ya mabe. Siko yozo sala démarche pour s'approcher na famille Mobutu posons que c'est bembene na Zaïre why pourquoi aussi au ebisi peuple wana que Mobutu quand même asalaka ABC pour l'intérêt à Zaïrois bosi bolobi yango hein bosi bo admettre pe ba tort na bino vis-à-vis à Mobutu lelo isika to komi Zaïre mobimba ba futi prix nango bino pe bo jouer rôle na kati bosi bo fan non si on veut réellement la réconciliation on doit se mettre à la table et se dire de vérité ndebo batu réellement bazalaka preya to tia mabe na mesa par après to kaboli lipa to sali kimia boete bosi bo sali yango bozo brûler ba étape o boya en tout cas mama bobila dawa famille nyosto Mobutu famille biologique pardon et de pes ba sakana na bino boko kontima likambo te et surtout comme j'ai dit kaka ndenge congolais a versé makila na ye pour la lutte ya IDPS lutte ya bandoki pour la mémoire ya bato wana nyonso bakufa bondi mateke IDPS bazongisa Mobutu na Zaïre jamais bangote jamais sinon te bokozala bo trahir Mobutu il a déjà été trahi de son vivant bo trahir yete na se aliwa bo trahir yete mama bobila dawa tala Atao liwe kanyon le souhaite pas. Okozala mieux honoré na Maroc hein, que soko zongi na Zaïre wana. Zaïre c'est beba. Uta ba démocrate bazwa ki bokonzi éducation zalaka te ba komandenge baza wana. Ba koyeba valeur na yote. Ba ko négliger mama to kolinga te to mono pelobi okomi mama talela biso likambo yo. Bosunga ngai botikinga bato ba capable ya ko réduire yo na niveau wana. Mama fanda ndengo fanda na yo mama fanda na kimia to mona ka tato zala kata consoler to kanisa kata wazabanga mama fanda na mukie wana bozala kanango likambu te nzambo abateli bino ko batela kaka mama ko nyanta makolo na Kinshasa te ko ya ne bembe maréchal te makambu de pes basala jamais bango te jamais. Oh modèle bango ba salaka ba Mobutu nandenge ba zero ba ko perdre ba vie na bango pona IDPS oyo en tout cas IDPS te un jour to kotala ka dans l'histoire peut-être de ba génération koyaka
bako fandaka, bako solola, bako réconcilier, faute ya ba parents. Hein? Mais pour le moment, poteza mibesu mingi. Poteza mibesu na mitema na biso. Toana ba pota. O makambasala. Ezaka ka lobi awa te. Ezaka ka mamba lobi awa. Poteza li. Quand nous regardons même Dengue Basaliti, ba démocrate ti, ba dolite ti kala ndengwana, et comme lokola ville moko s'occuper à la ruine, s'occuper ndengenini. Non, maman Mobutu, maman Obilada. En tout cas, te. Tikala na kimia, batela kaka papa ndenge o batela kaye, pona biso mama, na plaider vraiment pona bolingo na biso. Pona mémoire, il y a plus de 8 millions Zaïrois ba perdre ba vie na bango. Wuta koneri oyo e bandaki na 1997 oyo, officiellement on peut dire. Maman, pona ba Zaïro ba kufi mama. Tika ete ata bana na biso. Nde bakoyaka kozongisa papa na biso na mboka. Metchilo mbote. IDPS pété. Hein? IDPS te. Maman, pardon. Kosala boete, maman. Kosala boete. Sinon, kozalo trahir. Peuple bakoufa. Pona démarche à Étienne. Congolais mort. Maman Bobila Dawa pense à cela. 8 millions Congolais bakoufa. Pona démarche à Étienne. Et son fils aujourd'hui président. Abanda ko se positionner poison ça depuis à maréchal Namboka. Oh, ete, ata mukiete, bangote. Ça se joue avec les gens, Chilombo. Pardon papa, hein? Tu as assez de problèmes. Bundana na makambuno zaganango, hein? Ozana ba problème na ba ndekono na ba rwande wana bundana na makambuana. Hein papa? Tika kopikola, kotia mbeli na pota. Tika papa. Tokani? Eza mon makambio zo luko banda, eza makamba ya ba réconciliation nationale. Mon n'est pas encore prêt pour ça. Tokani? Lukana nous o rectifier ba gafwe salami, hein? Mboka na zonga ndenge zalaki, tokotala après. Tokani, mais pour le moment, ko fanda nabino, to solola, to katalipa, eza l'importance c'est pour le moment. Ce n'est pas le moment. Boete, quand nenge to luka kape binote, to tia fanfare te, ke boa kozong sa Mobutu na mboka, afandana depuis 1997. Boete, botika ya continue kopema, hein? Tika Chilombo. Po oyo, ozo ko tumbola ba pota na mitema. Ozo tumbola ba pota. Tika. Yote. Okay, bande konangeza like ngai mamuluba. I love you all.